Voilà, gloire à Dieu. Il faut recommencer à Nzambe et ça va bien. Alléluia. Voilà, tu as adoré Nzambe. Alors, je vais te partager mon quai. Makambo ezoli kana Congo en tout cas ça mutu pasi bandiko na ngai. Comment na Congo ekomika ke sui mutu akufi. Lelo bakunzi lobi mbatu babimi ba prophète na ba prophétesse babimi on a kuté na mutu boy apesi message pour la famille na ye apesi message pour le frère Kinganzi apesi message pour la sœur Intel. Comment Bible dit relation exacte entre ma mort na ba vivant point barre. Et puis dans le livre Ecclésiaste si je na bo sanité Bible ici biso ke mutu so akufi azasu na souvenir te esika ya buti azasu na souvenir mon côté. Et puis, Bible Pekisi, dans Deutéronome 18, 11. Bible Pekisi, biso babi, Nzamba lobi, qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts. Sur votre TV Totangango, Bible ici biso, na 11, Deutéronome 18, 11. Na bandi na 10, qu'on ne trouve chez toi, oh, bah, interdit, Nzamba zo Pekisa, qu'on ne trouve chez toi, na kiti na 11, moment, personne qui interroge les morts. Nzamba Pekisi na peuple Israël alobi na bango ba mona na kati na ba mona te mutu moko ozo ko interroger ba mort. Donc Nzamba Pekisi relation na bato baza vivant na ba mort a po relation na relation exacte. Surtout exemple ya roi Saül tant qu'il ko invoquer esprit ya Samuel prophète Samuel. Nzamba silika kazaki contre acte wana roi Saül a salaki bien que Nzamba sa rejeta ki et c'est qui est pendant rejeté sous bien ati que pendant la guerre on a pas qui nous couvre na moni Jonathan ake ko la ko luka nini bato ba invoquer ba mort ake ko invoquer esprit ya Samuel ton esprit ne dimi a réussi au sol ngana sina lali ko poko zo déranger ngai ake ko tourner sur combat o ba ko bunda bitumbo o bunda quand venir résultat na moza ki roi Saül akine ko kufa na komba na poni akine ko tuna mutu osa kufa bato nyonso obino bozo mona bato o ba kufa déjà ba pesa no ba message so roza na ignorance yebité esprit de mort elando luka délivrance na yo soki ezaki oza na ignorance to yebi makambo ozo sala eza Nzambe te mutu azo tindo sa biloko wana oza mutu prophète Nzambe to sa prophète Satana luka Nzambe tika banzela wana ya ko interroger ba mort. Parce que mon total azo asali na Nzambe sora kufi na kala ezaki bon moment pe oko invoquer pe esprit na ye. Mais lelo lokwa Yesu atia ba ange ba kengela ba tombe ya bana na ye ba sali na ye ba tambola na vérité oko invoquer esprit na ye. Bato bazio na makambo wana baza lokuta bazokuta na bato wana te o surtout ba o kufa kati na Yesu. Bazo mona bango te bazo fabriquer ba prophétie na bango ba message à lokuta pona kaka ba na ko ningisa mitema bato surtout ba jeune za mingi na Congo pona kaka koluka ko troubler bato ko tse bato bazala na ko banga mitema likolo ba manipuler bato po ba détruire ba vie ya bato. To faire très attention ba ndiko to fungola misu quand ekomi mabe mutu sora kufi kati na Yesu akena lieu de repos a rozala kuna tranquille. Akoza na temps rozonga suna mokilité aya pesa biso tozana mokili non to apesa ba message non Nzamba zo s'occuper na ba mort pe Nzamba zo s'occuper na biso ba vivant so Nzamba za posa apesa message a oleka na nzela ba mort te akoleka na nzela ya ba vivant apesi message
ndeko mosusu nalandi na TV nani na YouTube azoloba oh non pasteur moko auti okufa ka récemment awa okufi sika pasteur wana ya monene biso nso toyebi ye mosi moko abimi o azoloba ke pasteur wana apesi ye message ayekopesa na famille na ye. Non, quel mensonge. Nzambe apekisi bato bainvoke bamort epo apekisi relation ya bavivant na bamort eza te. Bato bafaux prophète bazoya kopesa bamessage. Nzambe na biso akufi po bamort bakoma kopesa bato bamessage. Ebongo nzambe oyo tonzimela Yesu Masihi aza wapi po apesa biso bamessage. Yesu kutu ntango seko na nzoto ne mpenza boye ezalaki esprit na ye te physiquement boye. Preuve ane asali scène na badisciple. Ntango azokata lipa boye mamoko alimwe miso badisciple efungwe bamoni ke ezalaki Yesu. Preuve ane atumbelaki Pierre mbisi. Abimele bango susu atumbeli bango mbisi ntango andokata lipa boye alimwe babiye bakomprendre bango ke eza Yesu. Abimaki vraiment na nzoto na ye boye. Ezalaki te esprit na ye non. Asekwaki mpenza azonga na vie. Mais bato bazokufa basi bakufi bakei bazosekwa te. Bakei. Baoze suna tano kozonga te po banda kopesa ba message. Bandeko bokeba bato wana bato baza kotelisa maboko kala na zandu, bato bazaki ba mbikudi, bakoti na kati ya église. Bakomo koseke baza ba prophète na ba prophétesse po ba invoka ba mort ba esprit ya bato basi bakufa, ba kopesa ba message ya lokuta, ba message ya ba démon. Bandeko bondima bato wana te. Makamoni zo sa makana Congo na éviter Bible à Congo va changer ton nini. Na Deutéronome 18 ya mo 11, Nzamba peki sabi qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Et bon bato bazo opesa ba message pe bana Nzambe pe bazo nzima ngo bazo nzima. Vraiment, Isa mawa. Congolais aza ba Congolais tolobake toza ba chrétien biso ne toza ba chrétien na monde entier ba chrétien de ba Congo. Mais comment tozo koka ko soso na maloba Nzambe te? Comment bato moko ayepa kosio pe na moni mutu ba kufa yo bondimi aussi ototanga Bible c'est que botanga ba Bible te. C'est que botanga ba Bible te. Ba Congolais tofungola misu tofungola misu Yesu azozonga. Ba faux prophète basi ba tondi na mokili ba yebi ke tana bango ko mukie bazo ko accélérer makambu donc bazo bima en cascade donc bazo luka ba kosa bato koza la séduite ndeko na ngai singa molimo santo soso tani tozali singa molimo santo ala tsondeni okotamwa na tongo etani boy bondele sa Saint-Esprit na tiki nzala ngana maboko no orienter ngai kamba ngai sunga ngai tambusanga Saint-Esprit otambusanga soko kute na faux message molimo santo momoko ako sonner alarme maman na kati ya esprit no ke o eza faux message on doit sentir mal à l'aise au sosola mo pe parce que Saint-Esprit za katina soko za molimo santo te senga nzambe molimo na ye akopesa yo parce que Bible le billet sur le bi papa la ba méchant so sengeli pa zo pesa lipa papa mo te so mo sengeli pa pesa libanga tombisa pesa nyoka. Et bon, papa na bino ya mabe wana bazo pesa no bloka malamu. Bon papa bino sa likolo apimi na mutu osenga molimo. Apimi la mutu osenga molimo na ye, apimi le molimo santo. Bandeko bo fungola misu. Ba prophétesse na ba prophète nyoso bazo leka na YouTube ese muke mutu ba kufa ki na monya intel alobi na nga boye apesi message boye baza bato lokuta. Bible pekisi relation ya ba kufi na ba vivant. Ezalakate ezate. Yes, Nzambe moka lobi na Deutéronome 18 awa 11 alobi qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Sur tangi na Luc 16 19 31 histoire à Lazare na riche. Tango la riche alobi tanga ngosoko bi histoire na te tanga na Luc 16 19 à 31 au moins la histoire na yebisao. Riche Epsil, Père Abraham, Tinda Lazare qui est Ipsa Bandekunangai, dans un 5 frères, batambola bien, pour bayan allié de tourmenter. Père Abraham a dit Moïse Azakuna, n'a pas prophète Msubayo Kabango. Pourquoi Père Abraham a l'obé bon? Parce que la relation était entre bateau bazan à bon, et n'a bateau basé par Koufa. Lazare a Koufa qui a coqué kozon et sous tapé sur un message et pas Bandekouana. Tout le temps la Bible est bien Bandeko. Boutika koliaka ba fufu kolala ba pongi ko ronfler ba pasteur ba sambela pona bino yo moko tanga no Bible te aleton faux prophète yabe akosio poni otanga Bible te. Père Abraham aboyaki Lazare zonga na mokili parce que bi que relation ezate entre bato bazana bon na bato basi ba kufa. Bien que riche alobaki que Lazare kindi Père Abraham aboyaki
Et bon, nzambe oyo apesi loi na Israël ke ba mona te mutu oyo kati na yo mutu oyo azo invoquer ba mort. Quand nzambe na bongo na aba na suko tinda ba mort, ba pesa ba message pour ba vivant. Non, bien-aimé. To fungola misu to comme na temps de la fin. Yesu azozonga Satan aza na kanda makasa azoluka ndenge nyonso a manipuler peuple de Dieu, surtout ba élu de Dieu. To fungola misu to tanga parole to bonde la senga Saint-Esprit atambusa yo na journée na yo bandeko. Nazomona pe na Congo na ba chroniqueur bazotia ba mo pe na ba YouTube bazotika pe bato ndenge wana bazopesa ba faux message na ba faux prophétie. C'est que na ba chroniqueur ba mo nyoso sa pe ka bato na bango to ndenge. To ka pona ko luka ba vie. Bandeko to fungola misu. Relation ezate entre bato ba kufa na bato bazana ba mo. Relation ezate point barre. Relation ezate. So ozana posa oyeba makambo ebombami molimo santu Saint-Esprit onzamba tekatino aye alakisaka akolakiso nyonso oyebombama. Nga molimo santu alakisanga makambo nyonso tu. Soki nazo lela na sengi na prier pona likamana kolakisanga. Yo pe azaka azawana alingi pa lakisa yo yo ndezwa tano opesa etan. Fungola molimo santu motema. Yebise Yesu Masiya apesanga molimo na yo na fungoli motema na molimo na yo alobela nga na za aposa na mona clair na situation oyo akolobela yo. Mais si ka boke na ko invoquer ba mort ba pesa no ba message non tant azaki vivant apesa ke message mo ta sele lokote boka ndinga kufi bonga zo be lokote ndako pesa message bande ko to sosola to za la be censé te to za la be censé te o Bible lobi bato nyama to za la bato nyama te to za la bato mayele oba yambi molimo santo oba za na Yesu Masiya kati na bango. Yesu Masiya za nzambe ya ba vivant azanzambe ba kufite so za kinzambe ba kufi nga tika na kuna na kunda linga sekwa te lokola sekwa ki abimaki elakisi ke azanzambe ya ba vivant. Bandeko bofungola miso ta ekomi mabe bato ba kufi ba poza na relation te na bato baza na bomo izarate. Biso toza na bon to koza na relation na bangote. So ozolota bandoto zo sona bato bakufa keba oza ni esprit de mort to bato mo bazo préparer mabe contre yo bazo linga balongo na mokili tellement na ba prière bana ko chasser bango bana ko kata mitu ya ba esprit wana nyonso ya mabe ozoluka kolongo na mokili. Po Bible lobi mutu mabe atimo libulu contre bato malamu ye moko adindi na libulu na ye wana bana ko vloba mabulu na bango bango badinda. Mais si quoi ko pesa ba message ya lokuta osoti yo moko yebi makambo ozo sala ozo sona bato moso ke ko interroger ba mort eza malamu te nzamba pekisi yango. Donc c'est ça bandeko toyoka oyo molimo na nzambe alobi à travers un simple instrument naza na nga pasteur te naza na nga soki loko te naza ka mwana nzambe oyo nayembi Yesu Christ na vie na comme Seigneur et Sauveur na pesi yo message bo fungola miso na internet ba message eza tellement ebele message nyonso tu eza ya koyoka te otali oyoki soko moni zo edifio te olongoli. Mais au moins na yebisi yo muto akufi aza na relation te na muto aza vivant izate bato nyonso bozongo balika na internet babaki o na moni sœur Kinganda akufi apesi message o pasteur Kinganda apesi message baza bato lokuta baza bato ba menteur baza ba menteur bandeko to fungola miso ta ekomi mabe Yesu azozonga to racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous takufi azali suna droite ya kwa kuzonga pour apesa ba message na bato baza vivant ezate azana lieu de repos au paiement o pe ba kufi kati na suba na lieu de tourment bazo zilaka jugement ba kufi kati na Yesu ba kusamba te ba ko nettoie tant la dernière trompette beta ba nettoie o ba kufi na masumba ba ko nettoie te ba otikala après 6 mois na ngoni ba passer na dernier jugement. Yo ozana bomo itala makambo bomo isambila nzamba bomo ibondela nzambe a révéler o uza posa révéler molimo santo aza interroger Saint-Esprit ko interroger ba morte bato nyos bazo le kawana bazo lobana baza bato lokuta so bolandi ba source na mo baza ba ndikudi baza bato lokuta. Donc c'est ça nzambe apambola bino makila na yesu couvrir bino na mabota na bino place bozali
Yo yamba Yesu te pesa vie no pa Yesu Masia yamba ye comme Seigneur et Sauveur landanga na prière oyo Seigneur Jésus merci pour na œuvre ya croix merci pour ete okufela kinga ne kolosu na lingi yo otambu sa vie nanga limbisa mabe nanga nyonso koma kombo nanga na livre de vie na lingi na kota na famille ya bana nzambe kamba ngai na boko tambola ngai moko na lingi yo tambu sanga okoma Seigneur pe Sauveur na ngai na kombo na Yesu. Amen. Okoti na famille ya bana nzambe nzambe wana Yesu Masia akoti kata motema na yo bana ko bondela yo ko ba message oyo ko édifier vie na yo spirituel ko kene na ba site te bato bazo pesa ba message ya ba mort ba message ya bato ba kufi ba kutela ba wana eza ba faux message eza ba faux prophète to comme na temps de la fin to keba makambo Yesu alobaki ekokisami nyonso pezo ke na kokisama nzambe na lola apambola bino molimo santo abate ya konzima na bino bopengwa te tozala séduite na siècle présent oyo tozala séduite cher Saint-Esprit a protégé bino nyonso na kombo na Yesu Masia nde tomonani ciao 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 ciao.